merci na prophète Emmanuel Dodi azo tianga maboko soki na fukami o senti ba musicien o ba lekisa ba soliste na bango ba senti chaleur ndeko na biso Fabregas à partir à lelo na pesi e kombo ya 50,000 zaï parce que kotala mukombo so o azana kati ya mbongo wana kotala na yeboye soki batie photo ya 50,000 zaï batie photo na ye ndeko na biso Fabregas bokomona neti baza même famille. Ngana wazana problème na bato ba na succès bien na bato ba na succès ndeko na biso artiste mboka auto bisanze mona français tala nzembo mabe tala nzembo ya mabe Mitolite misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière boyeba ke eye na idéologie ya sika donc soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na numéro oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga batieli bino wifi ya opele surtout ke bazali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kopela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sali kukuma ozwa ata interférence na nzela. Mama boni santé nakomi bien soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa basoi na mitolite misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia misunga batretaka mpe katarak yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York misunga la santé c'est ta vie alors na clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali ezate nzamba akelanga bien asalanga minu ya bien naza biseka seka te naza bitanga soyi te yaya afandi yaya provoqué yo te yo 50,000 zari roye mbala moko bando provoqué ken piana yo 50,000 zari roye opanzi minu na yo koseka seka na yo kotangisa soyi na yo obandi koluka ba problème na ken piana yo 50,000 zari vraiment mwana ya ki mwana ya poto tala flotte ya kitoko oyo etie bakondition nyonso mpo na kopema na elengi nyonso yango oyo flotte hotel joli kabelo CPI cadre kitoko mpo na kopema awa soko ye oye kaka na bilamba na yo okokuta nyonso ezali tala bino moko bambetu ya nyekese cuisine na bachambre nyonso salon ya joli kitoko bongo kote ya batoilette enga ye awa ata mikate kwei okolia kitoko bazali na courant ya kitoko 24 heures sur 24 po bango bazali na départ unique batiela bino pe mobange na groupe électrogène awa ya tumupia mai ebimaka ntango nyonso na flotte hotel joli kabelo CPI bazali na mobange na parking pe sécurité ezali assuré ndimela ngai ke soki ozali kovanda na kati ya flat hotel joli kabelo CPI bar oyo okoki kovanda no awa omeli eloko nyonso oyo kolinga kasi mpo na bato ya lipanda bosana awa te flat hotel joli kabelo CPI ezwami na avenue Bula numéro 115 quartier Adula référence église Mangembo na commune Bandalungwa to mpe okoki kobenga bango na numéro ya telefone oyo 082 58 12 024 oza mobimba eyokanie oui wapi siksango na classe ni fitiringi na inosa ikenda wapi banzembo abwendeke wapi sikse yango wapi sikse est-ce que depuis mona fimbu na fimbu banda awa soyoka o likelele moko akufia osoyoka mpese moko akufia ubie nyau moko ya fimbu na fimbu akufa donc il faut boyeba ke biso toya nzambe Papson Mapungi, le monde est bien. Ailleurs,
Fali azo. Tumba toyelaki yango donc makambo ekende bien. Ah bon? J'ai des lignes mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengali koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzubu, 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Bako banda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, sombele suka ya bisanga, nde bokozwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo, yende muta konde ko palola awa, boko sentir betue baou différence yena. Malolo. Oui, frère. Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te recevons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djongaske. Soki olingo sala ba réservation, obengi na ba numéro oyo, pe bako servir yo joli kitoko. Chez Djongade, yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel, soit. Merci Nabino, ma fidèle internet, Boza en direct à Kolana Peggy Titan, le parallélo, Nafimu News. D'ailleurs, je vous dis bonsoir et bonjour. Merci Nabino, merci na réalisateur Nanga Dominique Kamoulou Makankwe, pourquoi pas. Na régie finale ya Whisky Wishi, un grand merci. Na ba fidèle internet Oyo ba Konsomaka, chaîne YouTube Fimu, merci. Na Karine Nzololo, Motema Liberté, Closet Barana Paris. Et pourquoi pas na Angèle Moussoeli Makizembe. Un grand merci aussi. Na Yemoko Babengaka, Ambassi Kisula, Motema ya Karine Ilanga, Barope Bazara na France, Kadete Kassala, grand frère propre, pourquoi pas, na JP Batiki. Nazana Ken Piana Makizembe, par rapport, il y a un propos, il y a Fabrigaz Maestro, Ndengenini, a traité Ken Piana Makizembe d'un fou. Parce que tu as dit que Ken Piana Makizembe Azali, responsable, Azali, patron, il y a chaîne Fimuna Fimbu Oyo, à Futaka. Ba engagé pa futaka ba employé na kati ya chaîne na YouTube. Le loto moni ba dire ya Fabrigaz Maestro ndenge aye kolobela Ken Piana Makizembe. Yango nga pe Peggy Titan le parallèle France 24. Na baki na kotika la simate na yamba Ken Piana Makizembe pito pale na tout na ye vraiment soki alanda ki pe émission wana oye choqué pe batu vraiment monde entier. Déjà Nazana Ken Piana Makizembe na kati ya plateau na biso. Ya filmu na filmu otoko solo na ye par rapport à l'actualité. Auto moni ndenge ni Fabrigaz Maestro a traité d'un fou. Déjà Ken Piana Makizembe tozani na plateau à qui déjà je dis bonsoir Ken Piana. Ouais, bonsoir Peggy Tita. Bonsoir na ba sali nzambe nyo surtout au balanda biso. Premièrement nous prophète Emmanuel Dodi vraiment le boko ya nzambe zo sala parce que prophète osoki atyenga mabondeli ba musicien nyonso oyo balekisa batu na bakisi mpo na succès basanti chaleur. Merci na prophète Emmanuel Dodi azotianga maboko soki na fukami osanti ba musicien oyo balekisa ba soliste na bango basanti chaleur. En tout cas prophète Emmanuel Dodi merci na yo soko tienga maboko osanti ba musicien oyo ti lelo basombela nanu baparent na bango palette baparent bazaka balocataire basanti vraiment chaleur. En tout cas merci na prophète Moïse Kabodi, merci na Mama Sideji Mampata, merci na basali ya nzambe nyonso tu na ndenge nzamba kelanga bien asalanga minu ya bien naza biseka sekate naza bitanga soite naza Ken Piana garçon moko boye na kofanda pena boye ba américain soki na fandi na deux congolais ba américain soki batali Ken babi entre bango mibale
moko akozala liboma balobi bopona nga pena bapona nga te bapona ba musicien mosusu parce que eza na ba face ya ba artiste musicien mosusu soko otali minu na ye soko otali biseka seka na ye ezolakisa signe ya bato oyo balera na fulu signe ya bamaboma pena mais mutu mosusu akofinga kaka defo na ye moko kaka fingi yo mutu mosusu akofinga kaka defo na ye donc peki tita toza wana en tout cas merci ndenge oyo ya mbinga nga naza na toujours mpona baquestion na yo Kentiana, tomoni dire yande qu'on a biso Fabregas Maestro quand même, aux responsables, aux anabana, oyo boko la kapé au temps sa classe, mais comment on a de Fabregas Maestro ya ko signifier dans fou aux pères responsables au beaucoup la rappeler famille. Les lots mon nini par rapport à badur de au lobby na télévision. Ouais, petit détail il faut que soit normal dans ces bande de surtout bazo landa biso. C'est normal là le babongo na ba moment parce que ba moment on ndeko na biso azalaki vraiment ko régner tikala jamais ko ça la guerre na chroniqueur moko donc ça montre ba signe oyo laksaka ke mutu oyo azali susu na succès te mutu oyo azali susu na actualité moko te yango ozomona azosala ba featuring ezosimba te nyonso azominga ezosimba te bano ye moko abimisi na musique lelo bazo compliqué na musique biloko wana nyonso epesaka mutu trouble mental donc je pense que boyebi lelo bina file ndenge azwa mbrouye ye boyebi ndenge lelo ndeko na biso Ibrator azwa mbrouye ye boyebi lelo terrain oyo ye imaginaka te ke héritier koya kobotola yango héritier lelo abotola boyebi ke lelo auti osala featuring na ndeko na biso Inonce Bi oyo aza artiste ya monene artiste asala featuring na Diamond tomona featuring wana vraiment esala impact ya danger na monde mais ye basala featuring na Innocent boyebi so nango ndenge babimisa na ndenge esila toyebaka suite nango te donc c'est normal ezali succès RKI epesaka mutu palpite epesaka mutu bilobela ezangisaka mutu mwa mayele donc nga comme na na succès nanga donc na trouver ngo normal mutu au succès sili aluka guerre nanga po nga na répondre ye epesa ye mwa actualité muke mais na na temps au la guerre na batu oyo ba sili succès vraiment te parce que obini saki batu ya mado ozalaki na temps ya kobeta masolo oyo ozobeta te to continuer na ba question de on Fabregas Maestro parce que ba dire na ezomona c'est comme si azana ba biloko moko bomba peut-être msusu lelo aye vraiment ko déclarer devant batu yo ko zo même carte ya batamaboma. Merci beaucoup. Premièrement nanu muto a carte ya batamaboma. Eza muto azana no responsabilité. Eza muto azala na no père de famille te de un nga naza responsable na père de famille. Na entreprise na nga na futaka bato mais soko que vérifier na entreprise na ye eza bato belé lisola liboso ba lelela yo ke awa depuis to côté orchestre to zwa salaire te mais yo yebi yo salaka awa parce que makambo to loba ba chiffre tikalaka. Soki azana mutu moko asalaka na fimbu ke na fait du mois zwa salaire te lobango ata na émission ndenge to sala boye parce que nayebi ke chaque mutu na fin du mois azwaka mbongo eza ba signe ya ba responsable donc déjà ndeko na ngai ndenge aza wana na leki ye nanu de un na responsabilité nanu na ndenge ko gérer entreprise donc ngande na ko juger ye na façon oyo azoluka juger nga wana eza ba palpite kaka azotalaka makambo to azosala ezosimba te abimisi Brenda ayembi neti maître Gims mais azokoma kaka te place azoluka koma vertige ya bina file nde ezotungisa ndeko bongo faut ko comprendre oyo eza moment il faut azo raisonner ndenge nazalaka binisa Kinshasa lelo na bimisa biloko ezosimba te eza ba vertige na ba palpite. C'est toujours le même problème maison et la quoi à chaque fois tout le monde a battu belé baloba c'est comme si on a engagé artiste musicien ou à Tindara au fin rabat parce que tout le monde Fabregas Maestro il a déclaré tout ça avant d'abord à Lubamarambo à carte à l'obi que yoza chroniqueur moko batindaka yo au fin rabat na télévision. Voilà, merci beaucoup. Olobi azo traiter nganet naza journaliste au batindaka finga batu. Ya finga nga siko na yepo na droit de réponse. Donc ngana ko lobate po naza na artiste mo o atindaka nga. Siko na yeko répondre yo po yo otushenga. Po yo otushenga. Parce que ya lobby faut pas pesa nga carte ya batamaboma. Ya batamaboma ya SNPP. Na lobby. Ndeko na biso Fabregas il faut pas pesa ye carte ya 50 000 Zaïre. Oh, 50 000 Zaïre mbongo batia mukomboso
na bongo batia mukombo so na kati ya billet faut pas pesa une carte ya 50,000 zaï parce que lelo na confirmer bino na confirmer monde entier ndeko na biso Fabregas à partir à lelo na pesi e kombo ya 50,000 zaï parce que kotala mukombo so aza na kati ya mbongo wana kotala na yeboye soki batie photo ya 50,000 zaï batie photo na ye ndeko na biso Fabregas bokomona neti baza même famille donc atika ko traiter na ba façon zo traiter parce que ye nga pe na lobby lelo officiellement lelo soko tali billet 50,000 zaï na ndeko na biso Fabregas ye photo pesa carte ya 50,000 zaï alobi pe eloko moko bosu très capital abi ke yo intoxikaka ba musicien kaka 50,000 zaï nda alobi alobi yo intoxikaka ba musicien ba atakaka vers ye ba atakaka ye surtout par rapport à succès na ye par rapport à makambazo sala donc c'est comme si yo sala bloc moko boy pona ba atakaka ye. Merci beaucoup peki tita on est un politesse les impolitesse au 50,000 zaï gazolka manke ngai o komba o pemba na cho ba naza ya na ye de na âge naza ya na ye ye fa ba ko respecter biso mikolo parce que era bimiso orchestre na ye era ba ya madonna ye zo beta akenda o sala association na kofia combien de fois à sala guerre na we ranson lelo ba bebani na Koffi Olomide yango azonga na maboko awera osali guerre na papa na yo moko kutu wa bimisa yo guerre ngai ken piana na tikala ko sala jamais kezakari baba baso abimisa na tikala ko sala na guerre ya bongo te yo okende ko sala ba propos ya mabe na kombo ya ken ya buzoba bongo lo ba ken faut pas pese carte ba taba bona ko bebiso valeur 50,000 zaïr à sala guerre na fali pour pas boyi ba crash o ya cacher la fali o aza yaya na na musique na bi te biso ba yaya na to sala nini ya ko sala guerre tena ba leki na ite yela 50,000 zaïr à sala guerre na bina file o aza yaya na lelo ba na guerre na bina file za yaya na kaka ye moko 50,000 zaïr asali guerre na ndeko na biso Iboato aza ya na o na ndenga respect Iboato akoyemba banzembo na yo 50,000 zaï okangi mbanga parce que ceux qui osali na Iboato guerre Iboato aza ya eza ba manki de respect neti nga na sali neti nini neti 50,000 zaï o eza politesse yaya afandi yaya provoquer yo te yo 50,000 zaï oye mbala moko bando provoquer ken piana yo 50,000 zaï oye opanzi minu na yo koseka na yo kotarisa so na yo obandi ko luka ba problème na ken piana yo 50,000 zaï vraiment arrête yo kelanga eloko oyo restaurant business class VIP Bruxelles restaurant business class VIP ezali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko o makayabu kwanga mbinzo ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa bongo biloko ya kotumba lokola soso ntaba mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie ozamo bimba na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka ba activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée ba anniversaire mariage conférence pe ba activité mosusu ekoki kosalema awa osoto na ngai soki ezali wapi restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Ribuku l'une 2 P6 30 51 arrêt Jubilé awa na restaurant business class VIP na Bruxelles yango nde nzambe ya babilubu o etali ba congolais pe ba africain c'est naturel gardez bandi na yo toujours Placide et Bio, le patron de business class. ngana yo toza na problème nini ngana yo toza na problème nini yo za na 50,000 zaïr ngana za na ngai na carte nango lobi ya bato maboma na ndimisko ki bato maboma ngo biso mitwe katiana totika ngo na Maroc toza na Congo nzoto ya pamba na ndimi yango toza ebele na ba pasteur de Lilesi toza ebele na ba pasteur Ngefa toza ebele na ba Sankara de Kunta toza ebele na ba Mosaka toza ebele ya bato ya kobenga maboma donc ende la question sous Ken Piana peut-être ba dire yande ko na biso Fabregas
ezoya parce que benga lobaka 50 000 badire il y a 50 000 Zahir ozo loba kombo peut-être ezozala peut-être ndenge yo osalaka émission mingi nande ko bina filé nande ko déplique o bango na bango bazaka na relation malamu te peut-être yango azongiseli yo kaka chapeau wana te. Merci beaucoup. Déplique de 1 aza ndeko na biso aza master na ngana malgré to potana na déplique to ba master génération moko 50 000 Zahir aza leki na biso na ya musika 50 000 Zahir ba émission na sa na déplique émission na sa na bina filé ya kokota be émission bongo te neti na bina filé moto potana bina filé tela ken pe na za yaya ese yo moni selon indication bina filé a kosa la ken pe na émission bongo ngai moko na delile sito sala na biso be émission to sito ndima ki maboma na biso to ndima to sito loba to bwaka mitu na Maroc to ya Kinshasa nzoto ya pamba biso to abatu mitu esala normal ngai na lobi na ndimi karti wana to za be na basaka de to ndima na biso karti wana mpo mitu na biso etika nango na Maroc yebe andi makarti ya 50 000 Zahir elongi ezalaka ya mukomboso wana azotala atala kitala boye achape biye wana ya 50 000 Zahir wana atala soki makambo na lobeza lokuta ngana ndimi na yebe andi makarti ya 50 000 Zahir yope ningo za Congo alobi ke yope okotandre jamais micro parce que comme on a raso batalika ken bo amona tono vi ngai na 50 000 Zahir lelo soki to lati pena ba veste to kiata na stade mundele babi entre bato wana mibale moko aza liboma basengi pena basengi pena mindele soki ba 1000 babi bopona to wana mbongo moko ebele awa oyo akoganye muto aza liboma tokopese autant soki baponi ata président ya France apona entre ngana 50 000 Zahir tofandi pena boye tofandi pena boye ngana 50 000 Zahir babi bapona muto aza liboma po muto liboma baye bale mingi na ba geste so ngana nani aza na ba geste ya makambo ya lobby est-ce que ngana seka pa pamba est-ce que ngana fungola aminu pa pamba est-ce que vous trouvez en normalité chroniqueur artiste et musicien le loba dans la guerre parce que ba propos pe à Fabregas et touché pe ba monsieur parce que ba dit que na kozala na patron na kozala na guerre te na kozala na guerre te parce que na ba street la vie belé na leki na ngai non ça na guerre ndeni bango bazala ba artiste bozala problème c'est là le loko ba artiste ba déplorer que na ba orchestre ba se retrouver gâté ba leader ba futaka bango te boy na boy et c'est ngana entreprise na déjà ba tout monde ba leka ba zolela ba propos ya bongo siko ngana siko nani tolo ba leki ngana nani o ba traiter tant que responsable ngana ye pena que ken pena yeyo 50 000 Zahir yeyo nani o ba traiter tant que responsable ata toke na ambassade balobi to bimisa ba fiche de paye ya batu ya ba entreprise na to bimisa mikanda ba entreprise to bimisa na ba fiche de paye ya batu ngana ina na ozana mikanda complet mais quel respect is la réciproque pourquoi yona ndeko no bokomi na étape oyo mais to comme na étape oyo na yebite mutuna makolo soki azalaki na besoin ngana ya ko répondre ye en plus ndenge ngana zo répondre na répondre yo po yo toucher nga ceci ozoluka lidusu ya kosala guerre na fali na minute ameka kozwa raison moko te parce que na moni place moko pa chrétien que au moni ba chroniqueur yango ne ba komi comprendre que bazo exploiter bango azoluka kotela neti manike batikala ko exploiter jamais manike aya etant que volontaire asoka olongwani alongwa te que tant que volontaire na ndenge na ye donc yo ozelaki manike akoleka c'est que ça ba propos oyo yo ozelaka batu oyo balobelaka soit disant mo fali yo souhait na bino ezalaka batu wana peut-être babaluka emso makambo maniki azoloba nde sali yo plaisir ya koyo leka na micro oloba ba propose oloba en tout cas na regretter na comportement de qu'on a vu sur ces quand on ça la comparaison mon to moni basali comparaison yo na migenye ma balodi ke so batali yo boy pe eloko moko ba bimisi image ya chaîne na yo film par rapport à image moko ça kana déplique makambo alobaki makambo ba komara na mi na sur yo yebi na ko loba ngote pona respect et ba téléspectateurs c'est déjà côté la comparaison que ken pe na migenye ma ken pe na za so ba migenye ma za mutama ba pesi même conseil na plateau ken pe zo mona ke image même ba chroniqueur et internet parce que ya lobi que yé muto bandaka obimisa ba chronique fois toi tu le fais partie mokozoka carte na ba tamabo. Merci beaucoup. So ya lobeza ba musicien moko ba cha ba chroniqueur soit ba chroniqueuse uniquement pour na kofingela bango bato.
Moutaya na idéologie na Moutaya Bosso Ezaye. Ezande qu'on a 50 000 Zaye. Yé Moutaya la Karine Mokonzi. Yé Moutaya imposa Karine pour finir Kawera. Yé Moutaya imposa Karine pour Asala Maramunyo sur Asala. Lelo R héritier yo sala mouvement. Karine atali awa na futa magate. Awa na mabangamba pamba. Ayo sala choix ke na ye et pas héritier. Mais Moutou ya liboso oya baby sa Karine. Oya komisa Karine a finga ka batu lelo. Que Karine a comment manqué ba fali ba te belé. Et banda na maboko na ye, et banda na orchestre na ye. À désactiver Peki Mumpe. Alors, trop c'est trop. Ken Piana, il faut alper ça vraiment balobara synonyme na yo. Synonyme na Ken Piana makizé. Mais synonyme à batama boma. Aux hommes on a été les autres touchés peba. Merci beaucoup. Alors, ce qui a lobby bongo, ngana lobby, ngana côté ça la gravité, ngana côté côté wana kutu na ngana tina mon côté donc ngana loba na na te Hollanda été. Bo beta ne ba album ningi samboko. Ko cha ina classe. Beta ne album beta batu babina bayoka bakanga ba chanson. Ça va succès. Na minute on a artiste au ba. Wapi sixango, wapi sixango. Na classe ni ba. Fitiri na inosa kenda wapi. Banzemba brende ke wapi. Wapi succès yango. Wapi succès yango, wapi succès. Par exemple, premier épisode, dans le deuxième épisode déjà, bah troisième déjà, bah quatrième déjà, bah cinquième déjà. Est-ce que depuis mon a film banda awa so ka likelele moko akufia? Oso remplacer moko akufia ou bien nya moko ya film akufa. Ah, donc il faut boye ba biso to aya nzambi. Mais ken piana ozana ba intellectuel awa ba to engagea le lope ba dur wana parce que il faut loba va dit tamazali peki tanzali tu ya ko mona peke non patron oyo akumba biso ke ba bimisa moto ali bo mozo mona ke bandeko pe baza lelo nga obenga patron ponga na futa bino bo ba musicien na ye ba musicien na ye ya orchestre ba obenga ekomboni. Nanga mana reconnaissant parce que si je suis stable comme ça c'est grâce à toi. Mais jamais na ko lingaki na mon artiste musicien mo ya ko dénigrer yo parce que biso lo ba famille na biso zolia toza stable c'est grâce à toi. Mais au moins que quelque part bato ba pesa ko pe valeur parce que tango ocho banda otangi combo ya Emmanuel Dodio ya pasteur prophète munene de la nation na kata mboka oyo. Na lobby ya. Mabeni nga sala ki era na watu na ndeko na biso de play alors biso ko luka na polémique pour comprendre na français o ya lobaka te wana est-ce que mabeni ninga alobi wana peut-être nengo tanga ki kombo ya ndeko na biso wana mais 50 000 zairi nda lobaki ba propos wana keza français de compliquera bango na ba robino na ba bina filet ezanga mutu na bimisa ba propos wana te so ya na lobi na ngai makambo yo lobi e komi liboma ba émission combien to sala na wana plateau ba émission pe non santé pe na ke émission beta mi pe mokili pe apprécier Obi mutu aliboma soki azolia na fulu na mutu ba olia na fulu na mutu seke bango na ba batama bomati donc ngana ko mito sala ba émission trop seke ye pas za liboma seke ya za liboma mais ya za sur 50 000 zaï on se comprend donc il n'a pas Hollanda et tes problèmes il y a azongsi sous problème aura fali azongsi sous problème aura parce que lui a des fali ko to longo la makambo fali soki ya za danger que asala ba succès danger ba fikini ya mwana na minute pe ba sponsor pe ba boyi na bango ba beta so musicien te bokendo beta so ya kashambo to ndi mabino chaque fan di wana mambo afele sili nango bokendo beta ka chaque kasi ya mwana yo za na succès kendo tshaliba na chaque nga bana discuter na mutu azo ya ko provoquer nga agendo beta na fikini agendo beta na chaque aya beta na terrain le don. Quand tu réponds à tout ce qui ça, avant dernière question, est-ce que le lot au gros c'est un artiste méchant à dénigrer en sorte? Nga ya ko dénigrer nga te pona leki na makambo belé ya ba organisation ya vie makambo belé. En plus il na ba prise belé. On ba na ba prise belé oyo soki ba yé deuxième émission. Wana nesko ba prise ko bima oyo ko permettre biso peut-être que nous samba na ba ipé peut-être ba roya peut attaquer vers yo. Nga soki ba yé na seki bango nyonso ba ya nga kutu guerre na mutu mo leader na bango na no apepele donc apepele na senga bango nyonso ba ya orchestre mo bimba pena ba ya na bengi bino nyonso pena boya pena na ozela bino na mutema ofongwa maboya ken on reconnaître le romo te boza na problème na nga no za na problème na bato ba na succès bien na bato ba na succès te ndeko na biso artiste mboka auto bisanze mo na français dala nzembo ya mabe oh so to critiquer nzembo ya mabe ponga na expliquer bino ke comme français compliqué la eza mobulu abi nzembo moko te ya français ko zala bien yo ka son ya nzembo
tikala no na wumba no yembaka yozolanda biloko ofali azosala. Oh papa, tala nzembo ya mabe, tala chemise mutakola ta ya clip. Mais nzembo wana ndomoni ba apprécier. Est-ce que ba style wana pena mutakola ta chemise ya bongo na tatouage belé bongo na nzoto. Eza été non? Eza ba. Tala nzembo ya mabe, yo yebi ke batu nyonso tuna ba fani na souci matanga, nzembo bimi mabe. So yo critiquer yango, yo memi masumu ke ye batindaka ye. Totika pe makambo wana ko ya bambela batu makambo. Oh, yana batu mabo batindaka ye. So yo kotaki studio, sale so 4 ans ya kota studio, nzembo kyo bimisa ya mabe boy. Biso to esko to sala critique. Et comme un musicien mo bunda tindaka. Mais nzembo na yo moko yembe yango mabe, oyembi faux chanson ya ba blague te. Nzembo mo boy na public na yo baleli. Tela artiste mboka pe na soni akyo sala na musique ya mboka. Quand tu as entendu est-ce que le loco a avoué que vous avez une église au milieu du village, vous avez pour n'avoir. Naza église au milieu du village, naza pour n'avoir artiste musicien yo sauf final. Sauf mon touté. Ngana artiste mboka yeba na ngoto yoka na te to sala kwa pambongo simba te. Obaki susu na mukombo sozologa. Yepe ndia akota na wana. 50,000 Zaïre. Era finginga akoti na rente. Ya 50,000 Zaïre. Soko tali fasi na ye, otali na mukombo so azana kati ya mbongo ya Mobutu wana bande moko. 50,000 Zaïre. Merci beaucoup Ken Piana. Sur Drominasuga, dernière communication on a sur Badbayo. Non, dernière communication ça vient na Louison Mbata Sir Pauline Lumumba RDC Monde. Batonyo soto balandi biso en tout cas oeza la flash kak. Ya flash ya muke kak. Parce que ça na ba musicien mususu wera bengisa na la samba ba mata podium. Bakota toilette ya la samba na ba beta 2 heures du temps ya libumu ezoleka. Na ba histoire ebele to ko beta ngo na ba deuxième épisode. Na ba deuxième épisode donc ba histoire eza ebele donc il y a blague té. Quelqu'un na rattraper le monde mon peine d'économie. C'est Angel Musoli d'économie kenyema. Pourquoi Rafati? Tenanga loba d'économie kenyema. Tant ou bazol ko traiter au bongo. Azan d'économie bosala musala moko mais abandai ko seka. Pourquoi? Non, mi kenyema zo seka parce que marambo ndeko na biso 50,000 Zaïre azoloba eza marambo mi ya sala trop. Deti maramba ofinga batu. Mi kenyema finga na ba mama ba artiste mboka trop. Merci beaucoup Kempia. Merci beaucoup. Tokati wana merci Adel Joko Bagou Danger. Merci beaucoup na Whisky Ushi na régie finale Karine Ilanga Motema Yambasi Kisula na Bosanité sœur Nangai Karine Nzololo Motema Liberté Closet JP Batiki na Lyon et pourquoi pas aussi na Kadete Kassa la grand frère propre Batutu Bolandi Peggy Titan le parallélo deuxième épisode des Ali Ken Piana c'est des chaînes. Bye à la prochaine. Personne va pour lui, le monde est bien. Ailleurs, il y a Fali à on va te la qui a moi donc marambo est bien. Ah bon? Gideline mon conduit. Ouais. This is London. This is London City.